après bazongeli ba patona banga ba katakata oso comprendre yango ozomona mokola lelo ne laksaka mwasi malamu OK soki oza mobali faut yeba mwasi véritable mwasi za na ka liputa te liputa eza comportement liputa eza calcul ya mwasi ko yeba koluka mon wa get boy liputa eza conscience ya mutu est-ce que on osala na osabo lamu ou bien na osama ya mabe OK o notre mona maman moko boye ye nazo kata na prince awa alati na ye bien mais ndenge alati bien wana pasula na ye e bandi bana awa ti awa atiki awa kaka mutu ezozwa espace ezomona na te mais koto nyonso tumambeli ya belle koto nyonso mambeli ya azobosa ye mambeli ya belle ndenge ayembela biso mazili kamukali wana ayembela biso Nairobi aeza scène mais na ki moto boye mama mbili ya kolata ndenge wana te azala comme maman voilà comme baoloba eza journée ya ba maman tu comportes comme maman OK parce que les mwana na ya omona ki oui mais comment ma Francine journal lelo ki nolata pasula boy comment journée lelo maman ana ki nolata boy comment journal lelo maman ana ki nolata comment journal lelo donc eza journée moko boye eza la journée moko boye na moni batu lelo ne ba par exemple par exemple la soki moi c'est moké le 14 février eza journée moko ya batalo kuta eza journée oyo pour vrai bolingo ezalaka nango chaque jour bien vrai bolingo ezalaka nango chaque jour le maman na biso na sanzala kuna OK Elisabeth en tout cas bonne fête na yo maman Elisabeth balobi yo na benga yo motema ya l'état ayo na bengo motema ya l'état pour l'état tsela ko motema voilà biso pe pauvre tout tsela ko motema pour la sécurité na biso vraiment voilà Jarvis Dombasi maman ba Holanda yo ba maman ba otala yo ba nini na linga sikoto lorato ya mi partie c'est comédien na plateau ça dit ba artiste ba maman ba sepela na ba sekana pour esa journée na bango quoi et ba maman na linga tuka bango na muke ba sekana te ngaza pour ça ba maman ba se comportaka ba maman ba se comportaka eza bongo te la bongo maman la bien maman so bi ko avec na vrai maman on a maman mo sa maman ki ba mate siko lu kesa nga passer na iba bo ba les bien ba la tani allez bien ma poutelle la mino ga boyele be mino côté pour la pédale la tani puta apele ngamna tindi bino bolata ngo bolata maputa loka bango batela biso libaya bino bolata o ngana lobi yango wana apede otala maputa le toza pe na concert ya Patrick Beckham ouais du maître na le show place pe toza sous wana na Gaz Mawete donc voilà siko moi polémique ezolo ba mandate moi trop quoi par rapport à la journée ya le nozo moni la concert en concert ni no mona keno et aux années moi pifo par rapport concert ya bien et ça que par rapport à organisation OK organisation mutu mtata ka oui ndenge ngai Madalena boye ndenge nga kati na kati ya Belgique wana na ko kene concert nini na par rapport à organisation pour mutu o azana mutu ezo sala alinga ya place au organisation ezali OK parce que tout bilu azana ba organisation kitoko vous comprenez tout bilu penaza na organisation ya bien OK mutu aibi que so na kepa tout bilu na série vaka vous comprenez matubaka na pe Joël matubaka azana organisation na yime biloko mikemi kezo sani ezo zanga ah bon nazo bisa yo fona lo ba vérité aza mutu na ngai bablora mikemi kezo zanga parce que idée oya bandango kala lobake lelo so nzamba sali ngula ko mina mukia osala producteur OK zo comprendre siko nzamba sali ngolu pe as maloba na esanga ekomi ko salama na kolinga azwa bato ya bien oyo ba yebi ko sala musala yango bien o bazana ba yenye mikolo bien bien
Très fort. Donc ça dit que peut avoir biso de ça là bien. Donc ce qu'on y a na biso na Miss Girl TV. Beaucoup de bien. Maramba ce que peut pas get ça kuta makambo ya bien. Maramba babuki nia on est local. Oui, on a le on a fait ça conseil pas Docteur Matubaka Joël aza vie nanga luka penza bato baza na bagage oyo bakoyokisa mosala na osoni te parce que oyokutila moto aza nzoko na kati ya terrain oyo azayibi comment akosalaka yo kweya sikoyo yo fozwa contre abena contre sagesse na ye tu vois donc faut kende likolo po oza docteur aza moto afonctionne na motu motu no bena faut fonctionner na olinga te obengisi par exemple faut sola mingi na ba journaliste osona bango bien po bango ne ba solo marketing ya malamu ça dit face à en relation bien na ba journaliste na ba faut ça na bango bien so na bango bien te bango pe bazano bien te faut ça na ba artiste pe bien ça la be makambo ya bien au monde tout dit la ben saka très fort. Ça dit année 2023 biso tout photo ça va bien dengo Miss Girl a sali plateau ne pe ya bien oui c'est bien donc voilà ndenge Sandra za na kata Congo wana babi Sandra Lema na pesi pe Harmonie Lema ba mbote belé na ko lelo yo za na wapi nga lelo naza invité penza pa Patrick Bekamango na ba collègue na nga ba Kinshasa Meteo Nyama Solo Yeyenga wana Kasavu bute ko yate tanti Linda Losako na ba collègue mususu wana nanga moko Jarvis Ndomba Silisu Nzambe na zape na show mususu ya rapide na mabor lelo kaka na mabor wana na mabor ba mo funga masika tozanga na fonde mbonda ndeti kota ba mabor wana na profiter mutazaka kuna pasala mamba bien eza boss a Wilo boss a Wilo voilà boss a Wilo peso mote si boss a Wilo ya kusiku na ba ina na lia mbongo na eta yo lia pena ya sola ne pe bien sala mamba bien boss a Wilo soko sala makamba bien et pas na ngai na pe na ko selo makambo ya bien na muna oka ke jo sesa ba concours mo boye ba concours zo sali sawana ozo organiser ngali nga mutapuya ka surtout ba artiste parce que œuvre d'esprit to bunda biso moko tozanga bato soutenir tozomona ka bato belé bawela ka Congo babi muta malamu aliaka na ndako na ye voilà ndenge mo Pablo King olia na ndako na ye te Pablo Kini azolia bato Kinshasa na pesa ka exemple na solo bayeri no solo yebo babo nga lisusu babosa na yebo yo pe bakobosa na yo mais soki ozolia na bato ndako osala makambo ya bien pona bango tobosa na yo te les déclarants les plus crédibles na peso mote si vous allez pas ngana kufela tura bibembe yaya papa kulutu mama leki na benga ya ayambanga abanga na kobenga yo atsala kobenga ngati ne azape mutaza mambo ebe nazoloba on les appelle même maman na to solo na place ya mama veri na TV pour a changer on comprend ba ko kumisa mutu moya berere na ezati mutu pe folo ba défaut na pas a changer azokaba c'est bien bon liana na ndako na yo sokozo liana ba artiste ya moka miske yo soluka ba sponsor normalement soluka ba sponsor yo kasi sokozo ba sponsor le roi Pablo Kini aolemba na sal sabiso nazolo ba mabe na eta za mutu akabaka na lia pe ya muke na ye donc c'est important na pesi André Lema papa na bango nyonso na Dielema chara zambe mutabimisa bango ye wana na pesi yo ba mote na pesi Dielema douanier excellent bambote belé Charan Nzambe na pesi vie na ngai bulokumu akasavu bu douanier ya pamba te Axel Ndombele na vie na nga muta de dona avion vie na nga Pintu bambote na yo. Ouais, merci. Tous en abisso à l'occasion il y a le 8 mars né tous en na populaire abonné tous sur la abisso pe malin même na Jarvis Nomas AK Production, c'est-à-dire réalisateur à Mayele pour Mayele na Mayele le quoi réalisateur en ensemble makamba bien il ça que biso na plateau tous là bien donc voilà abisso moté réalisateur na biso ya bien ya awa biso Jarvis Nomba si Romi na biso netiko kene na moi kochite za na côté émission pété na jour à pied levé pour tout sur la maman mobwe etali biso quoi par rapport à moi réalité à journal lelo alors na okaki dernièrement awa auteur rejoint
moi paquet mon bouillant très ba comédien pour la production ya Pablo Kini na compte ya Pablo Kini et ce qui ndene bon ndeko batu Pablo Kini akanisa bolamu mpona biso akanisa bolamu mpona biso sauf que bato bazaki le devant bayebi ne ko solo la te OK yango moni o musuno solo ba awa ezaka ke povie à comprendre mais quand même azui part asangisi biso voilà mais monta basenga ki ye mutango kalkini asenga ki wana yebi na mama mbongo mutango na naza ili bossa mais bilibili mutazaki liboso bilibili ayebi mama mbongo te mpona aproduire ba concert mususu abimisaka ba paquet bien apesaka makambo bien siko bilibili lokwa ayebi ne mama lar te ake kosenga ne vient nga waze kwa mokwa bongo na pese ba mote bien grave nenga lobake ba pese bino $200 bokabola mais boza combien na yoki pe ke comme makambo ya kokabola ngo bozu ba 3500 mais ba pese ba 3500 kwanza 3500 kwanza nazo yebisa yo pona nini manquement ya complexe mutazo ba nenga osenga mbongo te azomona sami kwanza mbongo ebele ok diele machara nzamba tindela ngo pesa iba pa na zwango mbala moko ozo comprendre le Pablo Kini azana ye mutema malamu abulaki bien mais bato bazali liboso le koso mbongo pe monani te siko esuki no ndeni mama la mama la deuxième ti le mbongo deuxième chez monana te ti le mbongo deuxième chez monana te ba ko Pablo Kini soni ngape na boya na ngana robana ngabo bimisana makambo wana OK lokola muto mususu wala 3500 na o zo 3500 na tango saldu na somba saldu na tsana zo te pour le mbongo ba Pablo Kini na zo te na zo ngopela mbongo Pablo Kini voilà na zo na tango ba saldu na opesa Pablo Kini mote na yebi vienanga malasima solo na artiste moko apesa o projet azana ngo so sangisi biso nyoso bitumeka bando bimaneli ngako bibana na papa vraiment po auto bundisa bato suna kisasa siko kolinga pete biso apete bando bunda po bato suna belaka na bango o bundisa bato suna belaka na ye osimbe ya kufina e comme Pablo Kini sokunda voilà Jarvis Nombasi ezaki la mon analyse mo redimi po ezali mo kala pete monani wanga pe na profiter na pesa mbote pa ya maître Edo Omokoko pouvoir judiciaire en direct à Kinshasa mon grand frère propre en tout cas on a participé bonne fête à Madé à Dungu et puis à Jackie Koyen à Dungu. Bonne fête aussi à ma mère biologique, maman que j'aime beaucoup, Antoinette Kalamatonda. Maman si au mon Bouyatonda, le quoi Miss Gela Tonda. Maman bien. Maman bien. On a maman bien. Maman va faire cette ma mère bien. La PSP sous ma moté pas à monsieur les professeurs mon père James Bolivar à Dungu vraiment. La PSP moté na papa na Sam Siboul. Pasero ali ba yo pena ngana tigolo pesa no ba mote na pesi pe mote na Béatrice Nzaou na pesi mote na Richesse Chimba fils à papa en direct à France na pesi mote na Zel en direct États-Unis na pesi mote Gabi Kisamina na pesi mote na pasteur Daniel Matou l'homme de Dieu que le Seigneur vous bénisse na pesi mote na pasteur Eiffel Malonga en direct ya Villa de Viana na Luanda so na pesi mote l'homme de Dieu na pesi mote na évangéliste Guy Rema l'évangéliste international na pesi mote si Rosalie na pesi sous mote nanga na muto babengaka Obed Cruz Basuta hein Obed Cruz Basuta en direct à France ça dit Bozé Belé Charlie Lubo ya grand prêtre Jarvis Nombasi bate belé balinga ko basela ko mamba bien ça dit bazo ba mote pe ça fait bien na pesi mote na prophète Fire Junior Manga na pesi mote nanga na vie nanga yo na kobosa na yote en tout cas Gauss Kebe le millionnaire Gauss Kebe mutatinda pena kare yo kozanga na pesi mote nanga na Bot Juma live na pesi mote nanga na Bruno portefeuille magique na pesi mote nanga na Bobo Jogo balbi da gauche ko yate na pesi mote nanga na Lami na pesi mote nanga na Trésor pour tout tour ya gaga balbi kala mingi to comme député quoi balbi bana to ya changu bana njil botsika Trésor pour tout azala jouer tozala bien sikoyo azo postulé balbi Trésor pour tout tozala kaka bien balbi biso surtout dans ce Trésor pour tout tour ya gaga donc merci batutu bana palanka bana popula Kasena Mutamba Mayanga Kinashish Benfica Gamek Angola précisément Luanda moi Ndombas je vous aime Alinga Kabino ba mama
Nalinga kabino bakoko. Nalinga kabi abonte. Na mama asi. Mama na. Metuna. Mama nyonso tu. Mama ya Goma. Batoto ya Katanga. Mama na biso ya guerre place ya Goma place este. Mama nyonso nazana bino elongo. Mama nyonso. Basoda nyonso babunisa mama na Goma. Baranda babunisa mama na Goma. Ela mkola ba mama. Ela passe bozo pesa bango. Ola osimba bino susu na pesi mama Denise Wankero. Mama na biso, mama Fachi Beton, mama Denise Bamoti Bele, na pesi Sila Bisalu, Bamoti na yo, na pesi Exil Pechanga, ya Joli Kalunga, bandeko nyo surtout en tout cas na ba condoléances surtout na ba artiste nyo surtout pour ba kokunda ndeko na biso Suzy Lobby. Voilà. Suzy ba condoléances en tout cas molimo na epe manakimia. Voilà. Nzambe aboma molimo ndeko na nga mwasi. Barabi artiste akufaka te Suzy mutu nyonso ba ke Suzy to kokunda ye. Lobby lelo za kolala. Lobby neto kokunda Suzy molimo nepe manakimia. Mama Shako molimo nepe manakimia. Mama nyonso bakufa bandeko na nga no sabasi ba artiste. Diana Dina batu nyonso Makila. Donc molimo na nepe manakimia. Nzambe abatela bino bozala bien. Beaucoup de lola bien. Donc je vous aime tout le monde. Merci Baptiste et toi Luanda, on a fait sonner ma motte, Bouba de Best, Mobutu, Boza et Belé tellement, Afande, oh Moussuna Tango, tu sais que na bon comme on bien, on a fait motte na maman Mando Moindo. Ah ya Mando, on a fait motte sur Gozali, Miraïsa, Internet Joyce, bon séjour à Kinshasa, aussi à Papa Takinga, na pession de Kalamingi, notre ancien trésor. Mon photo, na bosani ote mon photo net. Na pesipé sous mote nanga na Francine le Kouyangisa. Voilà, na pessi mote na ya bavon balangidi la parence trompe en direct de l'état d'Afrique du Sud. L'apparence trompe. BV na pessi mote mon grand frère na pessi mote na Serge Mode Serge Kalala. Voilà, vous êtes nombreux devant vos écrans pour suivre votre bonne émission. Awa biso kata moi, je dis que les savoirs ne mentent jamais. À votre confiance et au nom sous. À qui sommes-nous? Awa biso. À la prochaine. Ciao.